la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Okay, it's okay, okay, it's something, it's okay, it's toyekolela papa na biso Joski Kiamukuta, papa oyo asalaki musala kitoko awa na mboka na biso, kasi na kati akolela ye moko na moko akolela ye kolandisama ndenge bavivraki to ndenge bazalaki na papa Kiamukuta. Ngai pe pasteur Lite ya Kanda na yeko représenter ba comédien nyonso na o bazana diaspora na yepe kolela papa Kiamukuta. C'est le pasteur Lite ya Kanda. Bate yaka mokufi te kasi bate yaka bato bazana bomoy. Ba onde batikali esengeli to te ya bango peto la kisabango nzela. Liwa tokuta yango na mokili. Nzambene mutu akela liwa. Papa Kiamukuta a précédé biso. Biso totikali tobongama po mutu ayebi ebandeli na suka azate. Topesi bakondoléances na famille Kiamukuta mobimba. Diaspora tindeli bino maloba. Congo tope bana changu batindeli bino maloba. Bazolela na bino elongo pe bazana bino ensemble. Nena programme na biso pe tolobaki te. Foto kitape lelo tolela pe papa na elele. Kasi la na mateya na nga bien. Otala niveau ya pasteur Lite ya Kanda akoloba nini pe akoyebisa libota nini. Ya kolobeza nini? Papa Kiamukuta na musala oya sali na mboka. Azalaki lisusu ya famille na ye moko te. Akomaki ya batu nyonso. C'est-à-dire liwa na ye moko na moko foilela ye ndenge basalaki na papa. Soki bayebanaki na papa na comédie akolela papa na comédie. Soki aza pasteur akolela papa na ki pasteur. Soki aza journaliste akolela ye na ki journaliste kolandisama musala na ye. C'est le pasteur Lite ya Kanda. Frappe na le frappe na retour. Et bale kauki bambi seminene babimi. Vimana soko vimbana
okosala eloko te eloba papa chéri jibempiana miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te kasi mokolo batiaka ye na nkopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli ndanga ndenge na korendre papa ba hommage na ye trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka oyo na kopakolela yango mpenza bato yede surtout l'église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour na kobeta bato lolenge wana na papoli oyo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital papa bakisi opointe ye c'est très capital mate eza ya biso nyonso papa ki ya mokuta afandaki mpe bien na bachrétien balobi ete lokola papa atiki biso lite ya kanda kende korepresente biso na famille chrétienne bachrétien mpe baza na lolenge na bango ya kolela lolenge bakokolela papa Joski ya mokuta ngai nde na ye korepresente bango misiki oye koyela bango na simanga no toyebi te kozanga papa to mpe kokufela eza likambo ya pete te tala bana baofele to mpe bana etike ndenge basolela ngo ya bango papa tia mokuta misiki Pona liya baninga pona lata isengele na ngana yiba pona lata boninga merci mokolo moko bateinga moninga sango na Yesu milele mama bayebisinga Yesu papa bofene bayebisinga Yesu papa litike bayebisinga Yesu papa bofele bayebisinga Yesu papa litike mokolo moko mokolo moko bateinga moninga sango na Yesu milele mama
misiki na wadi papa. Kiamukuta papa. Otiki shaka kongo na nani papa. Bana bitike bandeli oya bango papa. Kasi loko nazo sepela na papa Kiamukuta avanda ki pe bien na bandeko na biso batetela. Est-ce que ndeko moko amutetela sawa? Na sepeli na papa obolingwa sana ngo. Papa Josi Kiamukuta avanda ki pe bien na quartier na ye na bandeko na biso ya ekolo batetela. Batetela tango bayoki Kiamukuta kufi balobi te. Biso foto ya kolela Kiamukuta neleleli na biso ya batetela. Musique. Merci. Papa Kiamukuta na sepeli na ye makasi témoignage topeli solo na ye eza bien makasi na mboka. Avant d'équipe toka Kiamukuta eza ya ba Congo. Avant d'équipe bien na bandeko na ye ba Congo, bandibu, batandu, bayombe, babesingombe avant d'équipe bien na bango nyonso. Donc on leleka na modèle la musique ya bandeko beta te. Faut tirer leçon na musique ya papa Kiamukuta. Tala ndenge bandeko na ye ya ba Congo to bana ba Congo Congo central ba ye kolela oya biso papa Kiamukuta. Musique.
baekolela papa Kiambukuta pona musala na ye kitoko oyo asalaki na mboka baza ebele kuna na Libinza na Bamongo na Lokolo na wapi papa Bukongo Inkela na music. Eric Mboyi. Tata Pamela ba orchestre nyonso eza awa.
et kolela papa Kiambukuta. Apambo la France Temai, petit sacle, qu'on a pombo la bino, n'engé bozo partager ba image, c'est très capital. Bandu doupe baye kolela papa Kiambukuta. Bandu ba reconnaître fallait na papa o makasi, kasazama ki na pasi, boya kite. Tika toye, poto lela ye, na musala o yasani. Dès lors qu'on a vu sur Yabantoudou, Martin Fayoulou, vérité des hymnes, Yepaye Kolela, Oya Biso, Papa Kiambukuta. Bandoudou, Baza Ebele, Bapende, Bayanzi, Bambala, Bayaka, Baye Kolela, Papa Kiambukuta. Nazomo na yete Chaka Congo musique. Bandudu makasi bandudu boba kusele mweloko musique. Musala kitoko na mokili batu bakolobelo na sima ndenge tuye kolobela papa Kiambukuta. Atako mboke reconnaître yote, atako mboke pesio ba valeur epesaki yote, biso ba oya yo nampiaka na biso nansala na biso nakozanga ba médaille tokoya kolela yo. Fachi beto atini ngai, Fachi beto atini ngai, alobi kende olela Kiambukuta na munoko mboka bakasaye balela Kiambukuta, bakasaye balela Kiambukuta, bana kananga balela Kiambukuta, bana Mbushimai kananga balela Kiambukuta. Kasi nazokamwa mpona nini nazolela Kiambukuta ngamoko mutu akobina nanga tolela Kiambukuta banana yaki awa asate nazomituna soki Kiambukuta aza na niongo na yo yakoyebisa ngai
kobebisa ngai kasi nandimi te nandimi yango te tala bana Kasai baye kolela ye musique aha hey mutombo kadima eske maboko kobetela kiambu ona senga baluba baleki ya solo mama kuta baluba moko malu merci bakongo mpe balelie kitoko ataka basheneta bakingo ya bandika na kingo oyo ndike ekomaka bombi epai ya mwana ntemi bandeko na biso eglise de noir eglise ya barasta mpo nga na clotire awa kolela papa
bandeko mosusu mpe baya kolela oya bango papa. Chaka Congo landa église de Noir. Musique petit sacle. Yela ngai bokoko na ngai mouchoir. Yaka na ngomba mo petit sacle. Kosaka na gate petit. Tata pambola yo. Yone tumba bango. Merci. Église de Noir. Musique. Chaka Congo okomona biso facilement. Soki oza na posa na biso o contacter Chaka Congo. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.